confession comme pasteur à lobby confession il faut les canaux publics na lobby ça ne dérange pas, je préfère confesser. Amen. Na année 2009 bon nazaki na Pointe-Noire il y a très longtemps l'heure to commen en 2009 nazaki na ndako libala na ngai na uté ko bota mwana na ngai zaki précisément na ba 9 mois na ko sala connaissance na mwana mwasi moko boy mwana mwasi ngo wana ayaki okuta biso na lopango ko futela ye pa ye abandi o futela après l'heure to comme futela ensemble mwana mwasi ngo abandi ko sala ba voyage alors ça ba voyage parfois mobile na lobi garder nga bana oyo parce que moi sinanga akindaka zonga un peu retard nde bongo to ayaki ça la connaissance na mwana mwasi wana tango ye alobi merci parce que mobile nanga be garder nga bana et to continuer ki bongo après comme ko lobananga mais yo na foyer na yo boswa na raté na foyer na ona ukaka bozala na kimia yo na mobile na yo mais qu'est-ce que nga bien en tout cas toza ka entente compréhension c'est tout. Après tout comme on vend d'année ensemble mais ouais doit payer ça batumbo t'étais pour la nuit mais pour la nuit en tout cas to bandé ko continuer bon na ba qui dans état d'âme na été après comme ko betanga masolo lobby au moninga nde nazalaka nazala lesbienne là nazala lesbienne au monde même de na vendre na mobile nanga parce que mobile nazala ki tchadien mobile nanga de to vendre ezaka parce que batu ba yeba que nazala nanda ko mobile mais en fait mobile ezaka comme eloko moka échappatoire to comme ko vanda betelanga masolo ndenge bandengo baninga ne basomba mapango batonga bien en tout cas vine ndezalaki yango après du fait ya koyoka emingi akomolo bananga na linga ko mingi ngapa na bande ko comprendre na sima oloba nanga bongo mona suka leki omona pesinga bisou aleki asalibo ngalobi mais qu'est-ce qui ne va pas oh non parce que na linga kayo na linga ko na kata ko vanda na ye ensemble na comme pe lesbienne lokola ye ngana zaki na ndako libala na ngai pe na ndako libala maintenant l'air to comme ko bima bongo toutefois a comme ko lobananga notre amour n'aura pas de fin, notre amour n'aura pas de fin. Ngana bande ko comprendre. Après un temps comme ça na comme mon mobile nanga comme bima libanda non des fois toi aussi tu répétais ça. Ah, comme notre amour n'aura pas de fin. Après le bananga yo peut répéter notre amour n'aura pas de fin. Après na comme ko répéter bon. To comme ko vanda bongo après na comme mon mobile nanga comme bima libanda na ebisi mais yo za ki liboso boité pas nul. Ya le binga pe na comprendre zaka mu pepe ko leka nango. Et comme ko se multiplier parfois ko zonganda ko ba 2 heures ba heure tardive or na za ko yebate ezaki vie à comportement langa moko. Il est arrivé que une fois moi sana lobi nanga to ke na sibiti za mboka moko eza na kisi ya makasi na Braza na Congo Brazzaville to ke na sibiti tant to ke na sibiti kuna nazaki na mbongo ebele ba période wana ba internet e uta ko fungwa masika nazaki na bakabina nazaki na mbongo abiloko za mbongo ebele boye to somba makaya buto ke na ngona mboka na biso to sombi makabu to ke na ngona mboka na bango kuna makaya bongo marché te nyonso etikali kuna mabokilo na ngai me yo memi mwana na ngai na mboka sibiti eza mboka mabeba kisi tutu faina zunga tant na zongi na komo mona mobile na nga comportement échanger kate ye maintenant komo ebisanga me yo moni moi si soka boti bana mi balende vie siliso atoboti bana mi balé o muso libale simba to tiki un mobile komo tromper yo mona ngo malamu tutu après au fur et à mesure na bande ko yo ke bongo so moni nga na osa musala et des lana aider le colosso bilamba bana obia mobile nga pena aider la rabande ko edenga bongo azweki singa elamba nanga azwina singa elamba mobile akende na ngona banganga bakangi bisongo bakoti ngona kacha bouteille wana nga la bande ko ebate to continuer ko vivre na ebongo après mobile akome toujours mutuli kolo nga mona kangi bilo nanga ndako na bina supporter sur libala te comme naza mbongo nanga je peux louer ma maison je peux faire tout ce que je veux na bimi na ndako libala na ki wenda kunanga ailleurs na komo vanda mais malgré tout ça mobile bande toujours ko zo charge nanga na bana malgré na kende ko louer ailleurs et pas bande ko sala vie na mais tant na komi bongo na komo mona so na bimi na ki soit pas famille nanga ou bien nini nazo solo la soki na zongi côté azaki biyo place ozaki bozako tanga kombo nanga
po bato baza koyebisanga mais yo na mwa mwasi boyebana te mais bokomi kovanda trop bien, c'est comme si boyebana depuis très longtemps ou bien nga bien tout cas nga mope nazo comprendre te mais kabona na ye aza mutu mabe po na to mona aza bien te po na tellement azaki déjà possédé ceux qui na bimi nazaki ko se sentir c'est comme si naza sunga mote, c'est comme si mutu aza akati na so na ye yo pani soko bimi bokendo tanga kombo na ngesika okende nga mendeni yo yeba o non na lobaka bongo. Après, donc, comme pour dire que partout où elle allait, la fille devait connaître tout ce qu'elle fait, tous ses mouvements, elle contrôlait ses mouvements. Après, une fois, le binanga to kesibiti. To kesibiti le ko obomi mobile oza mwasi kitoko nga nazala na ba nazala na batu nga baza batu nzambe le ko bino bolinga ko sambela to kende mama ngo wana asambela kana ya osaloka mwa blo muka mike omono koma na chance mobile tutu. To ke na il susibiti pour la deuxième fois. Toke pa maman mobo maman ngwa otanga pe bible tout azui maman ngwa lobiza na katumo banzoloko awa katinga banzoloko na misu atangisi nga gutu moka kati pe banzoloko awa na rein achepe makasa moko boy. Après dazongi maman ngwa pesinga mwa matiti moko boy alobi matiti oyo okoki so bonimbo bimana mobali otaka matiti ngwa ponga na lobi matiti yango ça m'intéresse pas nazu matiti yango na boaki mais depuis na yebana na moi c'est na tout o ezalaki yanga ekoma par terre ba cabine téléphonique nazalaki nango tout esili mbongo esili maboko donc tout ne marchait plus liba le koufi mbongo ezali susute na yeko comprendre mais ça pour na faut na se retirer na comme ko kima mais comme boyanga pani akepa mama pasteur mo tozalaki na o bat ba linga te tous ensemble na route yo conseiller parce que ça mama pasteur wana ebisinga o bat mususu balinga te batumi bale bazala bien bo vanda na binezelo ngabi mena expliquer mama pasteur on tala tout mama pasteur o bozala ka bien. Après nga moko la mama pasteur après nga moko na komo lala na komo sambela na bite vi o na osambeleza vi o na meneza ngateta tout yange baby na komi par terre na komo kende na ACK ya papa le na Pointe Noire là na komo kende prier kuna na moni une fois na lali nzamba ebisanga soko confesser nzamba olimbi solo ko alimbisa ki Marie de Magdala. Après na kipa ki angote après quelques jours na kuta na militaire mo lisusu ayebisinga nzamba lobina ebiso soko confesser ko limbi solo ko alimbisa ki Marie de Magdala. Après na komo continuer ko prier na bandi ko s'éloigner na ye na comme ko éviter parfois oya bo afukami azolela mais pas ni nozolinga suto za l'ensemble tenga meyo za anda kuno ngape na za ipalanga so batumi bale ba otambola moni que rien ne marche ça sert pas to continuer ko za l'ensemble mona ofuka mazolela pas ni na ça que fort na se débarrasser na ye donc na se débarrasser na ye bongo nuance ngezala ki akobeba parfois na komo lote ya vandi na porte anda kunanga za ki na deux sexes apandi makolo na porte anda kunanga parfois na komo lote bizarre bazumbongo nanga memango patata mwasi na bango na sibiti bachango na motala ko batumba bambisi na bamboka bati donc tout ne marche pas yango l'air na yaki ça va maman ça va micro c'est l'essentiel est dit. Amen. Je vais prier pour vous à la fin des cultes. On va suivre votre délivrance. Si j'ai voulu que Oyoka lisolo Oyo, c'est parce que Biloko Oyo ezasko na banda kwa batu. Cette dame abimina libale yemoko. Aboyi mobali yemoko. Kangi bisaka kei pona nini alingi muninga mwasi. Libale pe ya pauvreté te. Il avait des biens, il avait tout donc mais muninga mwasi wana plaza pe mwasi ya libale. Ye pe mwasi ya libale. So mais na libanda baza susu mwasi na mobali mwasi. Jusque muninga convaincre boye libale abomi pe libale ya Bible. Maintenant elle est telle qu'elle est là, il va vendre des athées, l'eau des athées, ni des athées. Mais malgré tout ça, ce mari-là, a koba autin de la bangombon. Mais yende a ligi li balade. Voyez un peu au niveau Satan azo salamoussa. N'importe où en Afrique maintenant, aux hommes bana basi mi balé bakanga na même en église bataka bango mi balé. Moi sina mobali.
Mais écoute un peu du soleil de quoi. Ces filles-là, celles qui les bien, sont baba mapang. Mais vous vous posez des questions. Na celles qui les bien, mutozo sont le pang. Azo sont bon wapi. Pour son baba mapang c'est quoi. Bazo utilisé par étoile, il y a pas innocent au bang bazozo. C'est comme elle est victime, on lui a tout ravi, enlevé nous sur yaye. Il y a ça le succès naïe. Ndemu kili toza sikoy. Tous les jours, dans à Dubaï, dans à Chine, dans à Turquie, dans à Europe, menacé via Opol.